Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tila Nzambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tila Nzambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukya mawetita Nzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukya mawetita Nzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza Vivo ya Satana Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza Vivo ya Satana Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tilanza kekezi la zenoko
bandeko tobatela kimia biso bakristu tokolelaka lokola bato bazangi elikya te biso bakristu tokolikya na résurrection yango wana tozala makasi ya eglise bilenge bandeko bakristu bana balibuta ya nzambe boboto bondeko bandeko lokola tosangani awa lingumba alias mimi bayebatiki biso tosambela elongo na kristu mpo te ayamba bango komboka ye tosambela mpo ya biso moko mpo te tokoma bato babwanya bato babakomoka liboso Tusangani banso koko ya tata pe ya mwana pe limo santo mokonzi azala na bino bandeko bakristu bana bani botani ya nzambe boboto bondeko haleluya nani mokonzi bana banzambe toyekolela bandeko babiso ndenge biso bakristu katoliko tokolela eklesia oyo ya sakramento ya batisimo mpe ya kominyo eklesia wana nde na suka ya molongo ekomema biso na mapeke na nzela ya mai tokonyakela bango ya kokundola batisimo nzambe apesa bango bopemi bwa seko liwa ezali nzela ya biso banso ndenge likala misanza kote ya biso chaque chose a son temps mokili ngonga ngonga ya kobotama ezali ngonga ya kufa mpe ezali me biso bali kozali okata mobembo moye tokende okutana na nzambe esika bandeko ya biso bakei toyi kosalisa lisango ya biso nzambe apesa bango bopepe baseko mpe mwinda mwa ye mokoma kotalela bango tozali bato ya masumu ya moto topusana liboso ya mokonzi
nandimite na sali mabe Nzambe ya bokasi nyonso ayoki na biso mawa alimisa masumu na biso akamba biso kokonga lobiko. Papa soli ngomba kumaboko mayo bayambaki yo pe batiaki motema na yo oyinisa makosikao omboka ya esengo ya lobiko tukobondela nkombo nzambe ya Yesu Kristu mpona nde mokonzi wa biso obileko biso seko. Bandeko tata Nzambe asepisi mokonzi wa biso Yesu Kristu nde asepisi biso lokola yango wana tolonga kobele malamu malikolo malamu mase makoumela te mokanda momiba sango elamu lokola Santu Yohane akomi Jean chapitre 11 verset 19 jusqu'au verset 27. Tovan. Bayuda baike baye pa ya Martha na Marie. Bobondo bango na liwende kwa bango. Eyoki Martha te Yesu azali koya akei kokutana ye onzela. Marie atikali ondako. Martha alobi na Yesu mokonzi soko ozalaki awa mbele ndeko wa ngai awei te ata mpe awei nayebi te Nzambe akopesa yo makambo manso kosenge ye. Yesu alobi na ye ndeko wa yo akosekwa. Martha azongisi nayebi te akosekwa mokolo mwa suka mokolo bato banso bakoseka. Yesu alobi lisusu ngai nazali mosekwisi ngai mopesi bomoi moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai. Ondimi maloba mana? Martha azongisi mokonzi ya solo na ndimi te yo ozali Mesi ozali mwana wa Nzambe oyo ayei onse. Totele Alléluia. 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 Nani mokonzi? Nani mobikisi? Nani mopesi bomoi? Nani mosekwisi? Na ndako Nzambe Saint Joseph eza likambo ya mawa koyekolela bandeko babiso papa Charles papa So bayebatiki mokili boye oyo bango ngonga ekoki
oya bango mokolo ekoki yango wana tokoloba Nzambe oyo apesaki biso bango Nzambe ye moko akamati bango kombo ya Nzambe zwa lokumu to kozongisa lokumu na Nzambe na bomoi apesaki bandeko babiso mikanda misante kote ya biso lobi te liwa ezali suka te kasi liwa ezali ebandeli ya bomoi bwa sika ezala papa Charles ezala papa Soto Kole. Jean chapitre 14 les 4 premiers versets. Je m'en vais vous préparer une place. Et la limite et si quand il a posala bino posala nini posala wa et si quand il a posala et vous avez les kia l'espérance de bandeko babiso bazali pele nani kaza yango wana na misa maye toye kosakola boyambi na biso na seko ya bawa soki okotani bao bapetaki attention te pene ya cercueil totie bougie siège pascal mwina moye topelisaki na butu ya pasika po ya koloba te yesu kristu mwina asekwi kati na biso yango wana nsima ya pasika bakristu bakowa siège wana tokopelisa mpo ya kolakisa te bango mokolo moko bakosala nini bakoseki ndenge tosakolaka na charte ya biso ya katolike na kiseke ya bawa yango toyoki olitangi ya yambo batangeli biso mokanda makibale mwa santi paul balobi boye bandeko nayebi te Nzambe oyo asepisi mokonzi wa biso yesu kristu nde asepisi ngai te lokolo bandeko ya biso bakokotika na manita lelo bazali koloba na biso na libota biso bayebani biso bakokotakisama ya miso ndenge moko Nzambe asepisaki yesu kristu ndenge moko akosala nini akosepisa bango tozala elikya wana tosangisa bisambo na biso mpo ya yango toyebi te papa Charles papa So mokolo moko bakosekwa na nzoto ya nkembo yango wana esika Marie na Marte bakolela Lazare ya lobi na bango ndeko wa bino akosekwa balobi toyebi akosekwa mokolo ya suka yesu alobi ngai nazali bomoi ngai nazali sekwa moto oyo ayambi ngai ata wei akozwa bomoi bwa seko voilà makanisi ya biso bato ezali makanisi ya Nzambe te alobi je suis la vie je suis la résurrection toyeba te mokolo wana oyo akosepisa basusu na loboko ya mobali basusu loboko ya mwasi bandeko ya biso tokomona bango lisusu na nzoto ya nkembo yango wana tosambela mpo ya bango buku ya bolia buku ya sagesse ekoloba bomoi ya bato ya malamu ezali maboko ya Nzambe la vie de juste est entre les mains de Dieu etoyebi te awa ya solo bazalaki bato ba Nzambe bazalaki bato malamu na batémoignage ya bango tembe te sikawa bazali pene ya Nzambe bakosetela elongo na baarcangeli elongo na basheribe elongo na baange osi tobetelisa ndola maboko mpo ya bango ndenge nangile ebandeli mokolo ekoki ya biso mpe ngonga ekobeta mokolo moko yango wana esika tozali komituna mituna ndenge na ndenge sur la mort mpo na nini kaka na libota na biso mpo na nini kaka na eleko eye Nzambe alobi ils sont des serviteurs bons et fidèles serviteurs bons et fidèles basalaki Nzambe na makambo malamu sika wa Nzambe
alakisi bango ekota lokumu bakoti na nkembo ya ye. Amen, amen. Yango wana misala papa so asalaki, misala papa Charles asalaki, oyo emonanaki na miso ya bato tobetela bango maboko. Miso na ekotikali na kati ya mobeli mpo mokolo moko mpe liwa ekobeta porte komela biso kora eyebi mpo milengele malade. Chacun de nous connaît sa date de naissance, mais la date de sa mort, on a ignoré. Yango wana mokolo esengeli tozalaka pre tosimba mwinda maboko mwinda wana ekobama te tozalaka toko bilengele tofeye mpo mokolo liwa ekoya biso mpe tokende kutana mokonzi na ndako alengelaki mpo ya biso. Soki nayebi te mokolo moko ndenge kana misete lobi toyaki na mabele tokozonga na mabele nakobikumbisa mpo na nini, lolenge mpo na nini, nakoniata banina mpo na nini. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Kitoko na ngai te, monene na ngai te, mbongo na ngai te, puissance na ngai te, pouvoir na ngai te, nayebi te nayaki na mabele na kozonga na mabotane ya bango. Lokola Nzambe akopesa nga na yo eyano bazalaki basali balamu sikawa bakota na nkembo ya mokonzi tokoma kosanga mpe ya bango. Les morts ne sont pas morts, bango bakei penepene ya Nzambe bakomi kolula solo ya Nzambe esika bakei basambela mpe mpo ya moko ya biso. Ye moko mokonzi abelisaka balobama ye ekotambuma. Amen. Totelema baso mpo ya losambo elisanga Nzambe tata mokonzi ya biso Yesu Kristu ayamba lisambo ya moko ya biso mingi mpenza mpo ya mopemi ya seko ya papa Kabange Nombi Charles mpe papa Aso Ingomba na maboko ya Nzambe. Ingomba liye likolakisa mwinda mokokamba bato omboka tata po ya bayemanso bazali okati ya mikakatano. Mokonzi asala sukisa mosala wa bango malamu bandeko tosambela. Po ya bandeko babiso bawe mokonzi atia bango penye na ye bazala na boboto pe basepela mboka ya ye seko. Po ya bakristu banso bayeba biso mokili koleka bo basima bandeko tosambela. Seigneur du Malambo, Manso Seigneur pour bandeko pesa biso mambo. Nzambe na Yesu Kristo na ndani mokonzi wa biso obende ko biso seko. Bandeko wa biso bana balikuta mbuma ya misalamu ya biso yango banso na esengo mitema toyimba elongo na korali mpe tobonzela Nzambe mabonza.
kusambela kutezamela bukasi monso ani manipuzali ya kisumanso emokonzi tokokozala mikolozala misa lelo mokolo maliwa bandeko na biso papa Charles na papa soko batikali na mbilo ya masumu limbisa bango mpo ya ngolu ya yo tokobondela bongo zambela Yesu Kristo na mene mokonzi na biso o bileko biso seko. Yo tata santo nzambe bokasi mosopo walobiko ekoki totondo epo ya Kristu mokonzi wa biso Kristu yepenza wei po ya kolonga bato banso oliwa ye moko andimiliwa mpote biso banso tozana bomoi bwa seko Yambona elomwa banze lupela basantu banso Toto sapola kemboyeyo awa tokoloba Iye mosanto Iye mosanto Iye mosanto Solo mokonzi ozali mosantu yo liziba ya mosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonzama ye eli mosantu akitela makomela biso nzoto na makila mamokonzi na biso Yesu Kristu mokolo bakangaki yangoesikanaikoka pasi akamaki aponi amuki yango apesi bayekoli baye alobi Dunia yang berbeda bangsa, ezali nzoto ya ngai na kokala yango po ya bino. Esisi bango boli akamati pe ko basika pe baseko makoso para ko ya bino pe ko ya bato banso na kila ndeko so boli si mwa masu ko sala ka boye ko ya kokanisa ngai
Emakomisa tokanisa liwa peseko ya mwana wayo tokobozela yo mbi topesa musantu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi kanisa eklesi ya leo kulangana ose mobimba kokolisa molemo bayo bidima na bana na yo kanisa papa wa biso François na episkopo wa lokumu Fridolin baepiskopo basalisi baye na banganga nzambe banso okanisa mpe bandeko babiso bawei bazalaki na eliki ya kose mingi mpenza lelo papa kabange lubishara papa asoli ngumba bazalaki na biso kolongoli onse lelo obengi bango epai ya yo na batisi bawaki limai ya Yesu bongo basekwa peseko ya mwana wa yo okanisa mpe balibanso batiki sekei oyo babango mboka yo bamona elongi yo tokobondela yo tola biso banso mawa oyamba biso bomoi baseko elongo na ngono Sainte Maria mokoti wa Nzambe Saint Yosefu kolonga liwa ye elongo na bapostolo mpe na basante bayo banso baesengwa mwanite na bakanja bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo po ya Kristu na yo mokonzi pesela mokovoto mpe komisa yango libota lioko yozali mokonzi bomileko biso seko bobotoka mokonzi bozala na bino banso bandeko kwa bolingi Kristu toto oyinisa bango eseko ya lobi tokobondela bongo ya Kristo na ngai mokonzi wa biso obileko biso seko tokomi na suka ya misa ya moteka na Nzambe abimisa banzoto ya baboti ya biso tokopesa maluka liboso na famille nombi mpo ya monde la famille nsima ya bangonde famille ngomba mpe bakozwa maluka sika topesi maluka na famille nombi mpo ya monde la famille monde la fin koboto
Vous allez nous supporter. Et c'est le temps maintenant, la police va faire la dernière hommage pour notre compagnon d'armes, Assou. C'est ainsi j'invite les sous-commissaires de venir lire nos horizons funèbres. À moi. Brigadier en chef Assou Lingomba, Monsieur le tiré de la place Saint-Joseph de Matongé, Monsieur le commandant commissariat de Lukunga, Monsieur le commandant station mobile d'intervention, Monsieur les officiers et sous-officiers, chers policiers, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici réunis en ces lieux pour compatir les malheurs qui viennent de frapper la famille Lingomba, ainsi que la police nationale congolaise, plus particulièrement les stations mobiles d'intervention. C'est suite au décès de notre collègue, compagnon d'armes, Assou Lingomba, Alain Roger, Mimi pour les intimes, décédé le 29 juin 2024. La mort étant un mystère divin, personne ne peut l'éviter. Aujourd'hui, c'est son tour et demain, ce sera le nôtre. Sa biographie, né à Kinshasa le 10 novembre 1968, fils de papa Honoré Lingomba et de maman Kamimbaya Marie-Marthe, tous décédés. Originaire de la province de Mongala, territoire de Mongandanga, secteur de Bossou-Djano. Après avoir décroché le diplôme d'État à l'Institut Kitoumaï, immédiatement il était incorporé au sein de la garde civile le 20 juillet 1987. Lors de la création de la police nationale congolaise, il intègre cette unité en 1998, où il a œuvré jusqu'à sa mort. Il était marié à Madame Matongo Martin et laisse 4 enfants. Le brigadier en chef avait des qualités professionnelles appréciables par ses supérieurs, car sa ponctualité au service et sa discipline avaient fait de lui cette distinction. Mais à ce jour, il nous quitte brusquement. Dieu a décidé autrement. Adieu le brigadier en chef, que le cœur des hommes et nos ancêtres te soient douces. Je vous remercie. Bien. Monsieur le député, on va y appeler
J'invite tous ceux qui ont amené le cœur pour le compte de votre vie. Bien, vu le temps qui est venu de partir, ceux qui ont mis le cœur vont déposer à la sortie de l'église. Un petit mot seulement pour d'abord la découvrir. À vous tous ici présents pour le monde de Mimi Rigomba, à Sceaux, je vous transmets toutes les civilités familiales et vous remercie encore très sincèrement de votre présence si nombreuse. Depuis que nous avons connu le deuil de notre frère, vous nous avez vraiment soutenu d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Kristo mukeke mulamu ya mpata sikawa kuba bango babeke azongisa bango maboko manzana bongo bandeko ya biso bayoka esengo elongola basana komboka ya Mungu wa mileko Maria Lusapo. Tukutika bandeko babiso maboko mayo tuzaini likende nde basiko mokolo masuka elomona bato manso bawebo ya Kristo emokonzi tukotondo ekotondi po ya malamu manso kopesaki basaleli bayo ntango bazalaki naino bawanse mana manso bakolakisa biso bolingi bwayo bakolakisa mpe lisanga kokosana banso na Kristo ezali yo ntango tokosengeyo otandela biso matoi ondima losambola biso oyamba basaleli bayo ndako yayo biso baikotikali na ino awanse tolekisa mitema na mateya mayo tokomonela boko ya Kristo na mei mokonzi wa biso po bileko biso seko okombo ya biso banganga nzambe ya Saint Joseph tolingi kotobela mabota mabale bacondoléance chrétienne ya nzambe ya pesi nzambe ya kamati nzambe ezwa na ndenge wana awa tokomi kolela bandeko ya biso kokoba bakristo ndenge mpe tokoba bango te na malita tokoba kosambela mpo ya bango bakoro eza mibale tolingi mwa kafriage ezala libanda te liboso tokobima na nzoto ya papa Charles te na motuka tobelisi motuka na bandeko bakei na kozonga lisusu na kati ya ndako Nzambe mpo te tobimisa mpe nzoto ya bowe ya papa Aso Rigomba.
Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila zambi kezi la zenoko. Oh, kitisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Unapasi ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele. Unapasi ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita kata utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele. Mabanza mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila zambi kezi la zenoko. Kitisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi. Mabanza mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila zambi kezi la zenoko. Kitisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila zambi kezi la zenoko. Kitisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila zambi kezi la zenoko. Kitisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Oh mfumu Zila nzambi basi emyangala simbeno lwaso kio kiamba. Haleluya. Mabanza mamiki mabanza menoko. Zila zambi kezi la zenoko. Oh, itisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Bakenda bakufa natikala na susi na motema. Kozanga babotio na mokili yango delikamo.
bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambela
Eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi na ngai nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolera motema na nga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti na nga bapesinga nde mokombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili ya delikama bakenda bakufa natikala na susi na mokema kozanga baboti na mokili ya delikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. Bodinda alivulu mozwa serke di. Oh. Fala com bolsa. Sona mono veo voya, na mono ka veo, na mono vina ngana.
Nani tigana. Tigaka ta shimona mira. Pena le mission a tekite. Lula kuna Mobutu. C'est ko kukunga ni banga. Vena. Oh,
bato polisi batuka yo batokela mpe bato